voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, c'est bien bien. Et puis ça cabisso d'information. La voix du peuple, la voix du peuple, partout dans le monde entier, va se bélier. Zobeta basita Nyobe, Asia. La voix du peuple, toujours l'engagement qui donne. La voix du peuple, actualité à l'activité. La voix du peuple, nostalgie, toujours la news de l'oralité. Tant on est sur la news Yessika. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Et un bel arabe sur les musiciens. La voix du peuple, la voix du peuple. Et un bel arabe sur les musiciens. La voix du peuple, la voix du peuple, c'est bien. Tala ngate bongo ndemozo tala ndire na zolo ba mambo za mabe. Pourtant na zolo ba no likambo o na yoki yango na munoko ya tata mwasi na yo moko. Ce sont de vérités o nga na yoki et pas ya tante na yo. Dès na zolo ba na yo na zo continuer toujours ko loba ke. Je dois voir clair na ba dossier oyo. OK? Comme manga ndemozo manga na te fleur. Naza mwana mukete. Ah mais oui. Naza mwana mukete. Lobilo ya mabete na talo na ndenga mabete chérie. Nazoka mwande makambo nyonso ya mineno tata mwasa bimisi. Il faut les concerner. Je dois voir les concernés, ton cousin là. Il faut donc je dois voir l'héritier. Autant Tazolo ba héritier, tout ça, tout. Bon, na mission amibali, na raisonnement, na intelligence, j'ai compris qu'il y a des problèmes. Alors, je dois voir les concernés, discuter, et c'est tout. Ça, ce n'est pas un problème. Chérie, et ça, tout est que natikala kolobate, c'est comme si eza logo eza grave pas bien la tchaki ngona mutu. Non, naza wana te pona tchaba makamba ya coutume na bango na mutu na ngao bango ba loba bango sa naza kuna te. Parce que ngai pona ngana ndimira coutume te. Mais siko loko ekomi boy. En tout cas ngape naza mwana papa. Il faut tikila ngatan na kende na solola na ba parents. Na meka kotalisa bango makambu nyonso yo o ebimi a o tante lobby comme ça on a yoka o bango bakoloba so ba lobaki ba benga héritier ou bien na benga héritier ayato solola wana e obima na mnona ba donc ngana za na pouvoir mon côté o benga héritier na héritier ki yaka awa poto yato solola ta makambu ebimi boté fona yoka ngo na mnoko ba parents c'est ça sona solo ba parents c'est que papa nanga fona solola na papa yoka kimia. Je suis en dima coutume te ngana dima coutume pour na pesa dot na. OK, le mariage coutumier existe. To balana yango, to sala yango. C'est que quelque part ils ont la raison d'être. Alors nazana pour ça ba débat belete. Je dois voir les concernés. Je me suis fait comprendre. Il y a la chaussure. Tegana c'est pas n'importe noko. Là c'est pas ngana chef de famille zangai ngam de chef de famille. Yoko que no coopérer bacha matangi pana on ndenge ni yoko coopérer bon matanga. Oh. Mais on peut essayer de savoir que yoko coopérer. Yoko do zawana tala. Ya to ki pena normal ndenga normal. Et que biso to ko kangisa. Nani? Lettre biso akufi. Ti o tiaka ebembe na morgue. Biso bandeko na yeto yebite. Wana ngo ya yo. To yebakate. Yo za no cousine na biso to bandeko te. Toma ndio tata na wasa na musika. Oyo kota na kata, oyo kota na kata famille na biso penda pa na onduka. Déjà bo wanga ni ngape na papa. Tozala kota bunde kota mama patata. Tozala kota tata, tozala kota tata na yo. Marie-Hélène. Nini ko yo pe. Botika noko boyo ke nanu. Noko aza ngambu na noko aza pour biso te. Noko aza pour nous. Aza côté pour nous noko sa kabula ki déjà famille. Pardon. Bino ko kaboli on ka kaboli mo. Écoute d'abord. Bon frère, tinga na. Noko yo lo ba yo. Bokilo. Sele,
ngai naza no kuna binote na parke bu ngai naza no kuna binote maleni ngai naza no kuna binote mama kufa mambika na mambambu buza wapi ngai nde kuna bino nakomia busundula boy ngai na no kuna binote noko makamasi to lobaki sesi lagi deja to ba uwanga lingana miso aleta na mutafana na ndenge na yeye sili mutafana kwena ngai soki na yawa na yete pona luka bino soki busombi la ngani no be busela ni posa iza ya kimia tukunda mabiki kaba nzambe pongu tulengo noko yebisaka ndenge lobi ndenge parquet je ozonga mabe parquet sa lubaki yango mama mwasi amatilaka mobali te mobali mutu amataka bon bango ba mesa na ndenge yo lubaka l'essentiel lokola boboye makambo iza na parke oyukite wana ni boma bakunda ye bango mibale bake balobi biso to bandeko na bino te tokokunda nani mabidi te yo ozolinga obwaka ya tala luka bukilo karti wana tulizalaka itikala ni maboko uzalaki quand même iza pa ya leta iza un parquet Toto nzambe ngulu finde ngulu gata nyozi tukaka bangulu kata na lubia bukilo est-ce que na lubia malade ko se bouger pe mutu yango mpe to omoni tozali na biso na reso te mambo ozoloba na blaise blaise oyoki mambo alobi no akozwa yo te akozwa yo to nom de jésus noko nazobisa yo famille onga chef na bango so likambo ekosalama ngai motango ndeti ngambo naza nalingi na ngai makambo te ngape naza na bana buponana tukenda nga na bana na ngai naza na bana na ngai naza kisika te bino bolibi ke ngai naza noko na bino te yo kutuvanda tata na bino yibi makambo asalaka mama na bino noko tika wana tali bango bukilo baluka bango misatu balukana nani okuzwa karti wana babimisa mbongo po ngambo na ngana za wana ya affaire na combien allez bimisa mukanda osinaki mukanda tema mabe bimisa ya masasi yo penza osala sima marele ngana pamyo na ndaku na ngai sa famille natiki mbetu natikeli yo la na mbetu nazakolia kolia ya kudebria ngamo kolia ya kudebria ngamo naza na kanda kilo ngana ke ozotika fuya pamba na debria lo telema mama telema kilo balubi matangiza na pa na ngai me bango balubi naza noko na bango te basalo bakusala okosala ngana kozwa mbongo wana nakuzwa mbongo wana nakaboni mutu te ngai bakende kaka bozokanga na biso mpona mbongo Combien? mbala suko
suko pe non na somba mabe na ndako na ngai otula engana na ba mo sina bala yo bala yo ko bala ya mari nako okopina koloni ko bala na basasi yo kutukola kate le no papa nani nakuna forme masasi na bokitrego masasi ata bazalaka motema ya mabe ya ndenge nini tokende epai tozonga epai Flore ata kuti soki likambo eza ndenge yobetela mobali na yo lisolo te ndenge tovandaka na famille tolobi ke héritier lere papa na ye akufi ye nde moto akokoma kozwa mbongo ya bamabala makambo ozoloba wana makambo na bino ya kutimi ya famille ngai nazwangonaki koyebisa mobali na ngai nayebisa ezalaka te papa problème eza te ozoloba wana tata mwasi no ye asali motema mabe ya pamba ye azwa maputa te azwa biloko na ye ya botata te Flore yo ngati nde ayebisi Serge na Serge asepeli esali nini siko Serge ayebisi nga lobi aza na besoin amona héritier asola na héritier ou soit asola na yo ou soit asola na héritier donc nabenga yo kende to héritier ke bosolo obenga héritier nini héritier na si napesa ye mbongo ngai napesa héritier mbongo sikoyo héritier akoya kosala nini na makambo wana tala Flore makambo mosusu kozwa yango ndenge tata mwasi na yo aza koloba wana te héritier aya na ndako yango nga moko napesa ye mbongo makambo wana eseleka est-ce que ça y a pour tout papa leki pourquoi au salibo non siko wa Serge ya tindenga na benga héritier siko na sa nini na yebise nini ou bien na benga yo nde ya kuna na kombo ya na kuzoba ya ndenge wana te naza ko expliquer aux ko comprendre te sala ndenge motema na ye niki OK peut-être un mususu papa Masasi ako ebiso ki na silikaki mais na silikaki c'est pas pour rien c'est parce que yo ebite o elikaki mais vike katanga na obima non non on explique attends maman comment que na quand même c'est là et nakuta na nzela ngana banda kuya nde ya benganga tout ça moi échange de parole wana na monika non makambo lobe c'est important yango monike moina likoko yebiso no suizate ko bozota ko sunu wala ozonga na nzela nga pona banda okende pa ya Deborah Lan we azana Luanda aya za Kishasa na ke wana na telo pelo mo na ebiki bilo yo linga mais yo kana pa Masasi. OK d'accord ça papa non ya d'accord ça doit à l'aise hein limbisa po oyebika to ndenge olimbisa ngapela nazaka mwana toza bato moto nyonso azalaka na bafoti na ye moto nyonso aka na bolamu na ye je ne vais pas discuter sur ce qui oyo elekaki mais nayebake olimbisanga na mayemanso malekaki ngai nayebi ke quelque part nayebi bafoti mosusu ya mike mpe oyo mpe yo mpe oyokaki yango esi eleka mais lere moto azongaka nsima ezalaka mpona ase refere na makambo elekaki Masasi osambwisa ngai yoka kasi yango na ye te yoka te omoni nazo reconnaître berere na ngai yango nalobi omoni na mwana azali kosala batrouble wana boye ezalaki j'ai compris que j'ai été envoûté omoni mais lelo mire kokende na nga omoni neti vie na ngai ezobeba parce que moto akopiaka conseil comme tel aza te lelo oyo ngai naza na mosala oyo nazwi oyo bambongo nazwi kua donc mais moto akopiaka conseil aza te nakofelaki nanu leki na ngai nano leki na ngai alanda ya suka leki na kwa suka ebongo benganga te ata na telefone Masasi donc na trouble wana nakunda leki nakende bamorge nga moko naki mpe famille yaki mpe pasi donc nakundi leki avec mes difficultés nga moko kaka leki no aza na bamongo ebele wana leki na nga akufaki donc charge ne tout nga c'est moi l'aîné de la famille donc epesaki pasi c'est pourquoi
kovanda nazomona ke na matanga nazozala nga moko nyonso eleki ti to enterré. Alors je me suis dit non, natali basi nini oyo basunga nga na vie. C'est toi ke nga namonaki ke oyo nakozongela lelo ntango nazwi mwa moyen moke oyo tokopartage vie oyo tokosala na ye oyo vraiment esengeli eza yo yango naye kosengana na pardon Mireille pardon ozongisa nga na place oyo esengelaki na motema na yo. Bon, Bible esi biso foto olimbisa nakobwakisa yo te mobali na nga zoli oza mobali onga na linga donc talaka obelisaka nga na liboma oza etoni te komona nga vraiment à bonne santé boye parce que namipesaki na nzambe depuis okenda natika ozwa mobali moko te donc naposa mibali esilaka nga. Je t'aime cher. Je t'aime moi aussi. Nalingi ozongisa nga mpenza na place wana nazalaka. Je ferai de mon mieux erreur et à lisusu te. Je suis là. Non, je t'aime. Merci. Merci. C'est compliqué dans un bisayo. Nous surtout on a expliqué la situation où nous avons actuellement la vie là. Tu vois vraiment, je manque même des mots. Les années nous grandissons, ils ont sengaki mutabali, il faut amona kabala tout. Mon cher, pour moi, je te conseillerais Luka cousin à Flore. Luka ye ko solo là, na yena mikota là, makambo ezana ondengeni. Ou bien soit ko Luka papa à Flore. Parce que né toujours kende le boye, so tolobi ke to la lisa misu, mon cher, à Jésus kende. Jusqu'à quand on demeurer Kakaboye sans moi na sani aussi longtemps que tu as donné tout au Pesambongo la yo ya libala. Mboko Kakaboye. Donc tout ça na biso na molili et puis courir nango mais tu verras que au monde a ou mettre quelque chose. Mais aucun épée Eric les sous donc au boula lipendengo wana et les gens s'en foutent au fait. C'est grave. Mais pays au tous na barrage. Ya tika na raisonné makambo na raisonné à libota na bando raisonné ba tu risques de péter le câble. Oui, moi je te comprends. Dans situation où aux à l'aise mon cher. Aux à l'aise j'adopte ton idée. Il y a Luka parent, Luka papa va Flore. Oui, vraiment il faut Luka ou bien cousin Wanda parce qu'il y a quelque chose. Non, je commence d'abord par le papa de Flore et le reste on verra. Ils ont le mot menacé Wanda. En tout cas, merci, merci Samy. Je n'ai que toi comme ami, malgré n'a pas passé na bisomo makambo. Mais il faut comprendre, hein, je reste que ton ami. Donc voilà. Il faut tout se compléter. Boni la donna. Vous continuez toujours à vivre ensemble? Oui, la donna. Elle est bien. Sauf que vraiment à voyager? Non, donc ngai makamboyo na lingeli. Ok. Yemoko dirait azakunate. Je ne sais pas ça arrive, tu l'aimes beaucoup, Lingaï n'a pas comportement donc voilà, c'est aussi l'homme qui aide la femme, hein. L'homme taille sa femme, tu vois. Donc vous vous faites tailler vous deux, mais vous avez comportement plus moi ça rose en oh yozomo na peut-être ça va comportement à ma bébé mais vous changer pour te linga la rater pour te ça va parfait te linga la pour prendre les comportements où ils sont négatifs tout comme ça on a positif. C'est ça le problème. Dis-moi maintenant tu demeurer na copinage bon jusqu'à quand? Ah ça mais toi tu aimes déjà sa taille au noyer donc laisse donc c'est que yo ce que yo mona na babilo mo boye mais sur le lieu papa. En principe, il y a qui combat la flore.
tozalaki na besoin kotala na papa na fleur. Papa ya fleur ezali ngai nde motu nazwa mbongo na yo ya libala ezalaki culomba ye te ye aza mwana aza cousin ya fleur. Est-ce que oza kocomprendre ngai ya koloba ke papa tobenga héritier tovanda tosolola na ye papa quand même il faut tala kwana ngai oyeba valeur na ngai ngai naza papa bokilo nakokosala ngo jamais. S'il vous plaît papa nayebi te papa nayebi te vraiment soki nalobi mabe papa aname conscience nakoloba papa limbisa ngai mais étant votre fils naza komitala que aujourd'hui l'âge avance, la réalité qu'il dans la vie de couple, papa, ça nous rassure pas. Il y a comme on a que si yo lingi kimia, mais kimia zozalate. Papa, vous ne savez pas ce que les enfants procurent dans la vie de gens. Donc bana bazali oyo ba memelaka toujours ba to sengo, mais avec Flore. Papa, c'est 2 fois. C'est 2 fois que basé bien zobi mandenge wana et koyo que loko bongo venant de votre propre sœur. Papa, je ne peux pas réagir. Je ne pouvais pas venir que to luka et si ka oyo bébé zali toi arrangé dans la famille. Bébé c'est si ka mon côté papa. Oza ko chambe ba pona ne. Hein papa. Na yebisi ozala à l'aise. Bana ba kotonda na ndakwana. Yo pesanga yi mbongo wa masanga, mbongo wa libala. Otikala ntana sengite mutu moko azate o na kati ya famille na nga koya kocha eloko ya mabe na foyer na bino en tout cas longola na motema mama papa osambela nazo longola ngo na cerveau na nga mais na lobi ke papa na longoli yango ndengo zoloba là c'est pour vous faire plaisir papa parce que c'est moi qui vis ces problèmes au quotidien papa nazana ngo wana donc bato mususu même bami oyanga bazo traiter ngandire soki nazwa mbongo na ngana ndenge ya malamu te parce que vivre telle réalité ça fait voir à la face du monde que yo ndenge zali wana c'est que ozana makambo moko yozo maniganse na simato zo bomba et pourtant nga personnellement je connais rien je ne suis pour rien papa Flore wana moni wana na botie kaka ye moko mama na ya kufi ngana bokoli lokola papa lokola mama bolingo naza na wepa ya mwana na ngai yo yebi yango ti naza kopesa ye na libala na yebi ke ozwi mwasi na kimia nyonso olandaka maloba oyo nalobaka na libala te nabwaki soi naza na posa ya bakoko papa azala à l'aise quoi rien n'empêcherait papa soki coutume epa na bino esengi ndenge tata mwasi alobaki que c'est héritier qui distribue par makambo soki ya batot soki nini papa mais cherchons héritier aye to solo line fils c'est dans le calme qu'on arrange les choses papa dans la paix aussi écoutez naza ko rassurer yo longola na motu na yo héritier ce qui peut s'il s'agit beaucoup na munganga moko alanda papa, avec le docteur, il n'y a pas de problème. Moi et ma femme, c'est chaque mois que tu as reçu la contrôle général. C'est chaque mois, papa. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, il y a quelque chose au Ghana. Bon. Merci, papa. Ça va, na posala na besoin ya Flore na côté na sous. 51 000 $. Pour moi, c'est 52 000 $. 1 000 $, tu peux payer avocat. Dépense nous surtout tout sali, cercueil 300 $. Oh, bah, c'est au sommet cercueil 300 $. Oh, yes, c'est les. Oh, quand nous bientôt ça dépense bien, tu peux. Na ezala kina na fante. Yes, c'est pas. Na fante. C'est pas on a qui na bakalki na kena ngo. Zela, beau frère. Cercueil, zana. Batanki wana tozwa ki il y a 15 $. Si il y a 15 $, il y a kufa il y a 25 $, il y a quoi ndaku, il y a un sachet na si. Tozu il y a 25 $. Combien de temps? 5 et 5 pas combien? Ça 50 $. Oui, parce que tu as notre fête. Oui, parce que place ni. Eh parce que il l'air va donner. Oui, parce que ça va problème té. Parce que tu fous 25 $, ça aura 275 $. Les témoins. C'est comme les ça bien té. Croix libénés à qui 15 $.
Oui, quoi? Ah, comment vous savez que podium? Podium, Il y a orchestre, 15 dollars. Oh, croix. Pourquoi ils ont 15 dollars? C'est à 25. Il y a 25. Ton 10 000. 25. Téléphone, ça. Eh, problème, combien de ton 10 000? 25 dollars. Podium, podium, côté nini. Musique pas et ben mais sur une morgue. Ba pesa biso espace wana sima mama yebo. Kasi podium on musique beta yo. Putain on a bien bon à podium. Parce que bango fallait pas samedi vendredi na butu ba tia podium wana. Tu peux ça que contre temps biso to to non ça na biso veille mortuaire. Siko podium mango ezaki wa. Mais siko net na futa kimbon parce que nini podium on ça combien? 1200 pardon. Na orchestre. Orchestre mlokomboka olinga beta. Orchestre betite yesele. Mais yokana yozo loba ko ndebi so tozaki wana te tozaki na voyage yo le okiki ba bidi. Blaise ozalaki. Tant besoin menacenga na ba musicien. Ba menacenga neto beti ndenge ni. Ba yaki me instrument ezwamite. Nengazo instrument pas verkis avec ya mongana. Parce que pona monaki kuna nengazo ofele. Na moni ba ko négliger matanga. Ya mona moni ki bon na louer kaka na. To tia ki biso ni so to lobi dépasse to sala matanga. Il faut ça au moins $2,000. Eh Zela to ke mande. Na valer ya mabili. Mabili zaki. Na valer na ye. Sambelia banoni ka mungu bana wenze. Valer ango zaki na. Mon frère. Mama batu balandia ba shege na ba. Damba za témoin. Il y aura une dépense totale. Tout ça, disait la place, n'est pas que n'a c'est ma lembe pour la monnaie. Il y a 700. Il y a 2500 il y a 700. Oui, il y a évité. C'est qu'il y a 300. Pardon. Non, nazo ina c'est. C'est original. C'est original. Tu vas non ngali na ye bakaka. Pour tout ça qui peut surtout monter $2,000. Ce qu'on y est bisangai. Si $51,000, yo sali dépasse à combien la matin? Nandinga valeur ya mapiti. Na telle mapiti ndena na souci. Oh yo lo baki bakunda batana na kwa ko lela yende ngwana te. Oh yo lo baki bakwa na ba. Total combien? Nyoso na sali 15,200. Oh, yes, on est bon. Yes, on est bien bango na biso ka bongo. Beau-frère. On biso ba makile tanga aw. 15,000. Mbongo na ye moko to kunda mutu na mbongo na ye osali dépasse na hôpital morgue na place boleleli eke na frère nanga et ton médecin oui mais na côté nanga siko nga ba yebinga te nga Blaise ça makasi te tika ko Blaise yo za makasi te oyo aza Blaise tika yesele ngozani puisque oyo sali eza possibilité. Moi je te dis une chose. Non. Au monde de Rezawana, il faut. balelinga babinde matanga esala miwana webike tokipe bango te baki sabote yangwana na kili bango ta $600 na pie bango pe carte mais carte za pas na soute c'est pas dingue kasi so na kena bank na salsi na zonsi na parquet ozo na parquet ni parquet ozo gère parquet ça kata parquet kata ima baba ina ngaso ke bu misimbongo ya kutumba ba simila biso po ba ko yiba ngango simbona nzoto ko moninga tala nzambe mama badoka tanga banzolo ko no beto mutu mo boyko bon frère Maëlène tala donc ça si on pensa que yo sali dépense à 15,000 $15,000 bambo nanga musuku na chena kati bambo nanga yi
Maman n'a pas Blaise, non, Blaise, laisse lui aux habits. Bon, vous n'avez ni un ou pas macaron au bon là. Yo quand ngaïté. Ni nous le va. Je comprends tes chéris. Je comprends tes. Eza nini papa. Ndako eza ndako na yomo. Yomo onde mtofuta ndako. Siko problème eza nini papa. Problème eza nini. Olingi kolala na ndako tokomi ko déboucher. Okomi kaka na oloba likambo boye. Okatelinga lingala. Okolia ekomi problème. Non ya ofani na salon na ya otelemi olongwe. Ça jeza nini? Papa, ilo nini ezotinda yo osala o nyusu zosala Serge. Naza mutu papa, naza mutu. Quel que soit problème amour, quel que soit likambo ngo eza gravité andeni. Papa, est-ce kaka kozwa solution te Serge na yo bref na mukuse tango zoloba. Soki na nayi libanda eza problème. Soki na boyi na nga kolia biloko eza munoko na nga na boyi na lobi na kolia na nga biloko oyo zolamba te eza munoko na nga. Ça j'ai réponse so pesa nga yango wana. Oh. So na pesa réponse wana ki nini ka? To na kiduka. Siko na makambo na nyonso yozo sala na ba réponse tout ça. Siko lingi na sala nini? Ko se eloko te? Mais oui, que ça ne l'auto vandi na yo po onga la lingi logique en famille na lingi yango te to redémarrer boité moi là j'avance OK donc na redémarrer boité siko tango zo retourna ngai ba biloko ndiko zo sala ensemble ça là ça m'énerve encore oko pousser na zonga na chambre na ba discours no lobi pe na zonga na chambre pour quelle fin? Ça je suis comme makambo zo les cadeaux yango des opé qui sa yo ki okota na chambre to zalanga no na chambre papa. Donc il y a des opé Kozwazemi. Oui. Kozwazemi. Ce qu'on a zoazemi te poigni, n'a moi cité. Tenga le bibongo tango yo kozwazemi on a pour quelle fin? Posemi on a souka qu'on finit on a mo pas ko bima. Ah mais oui, je te dis. Et bima nango. Pour situation zo sanga kuna be on aura beau voulu le faire mais à la fin des comptes. Hein? Ah mais moi je suis désolé. Ngana mosali azo batin. Hein? Na mosali toi azo sala et puis à la fin des comptes azo récolter le côté. Ça ce n'est pas moi. Alors laisse-moi en paix, laisse-moi tranquille. Ne me parle pas de ça. Oh, tozo la salani qui sait ma. Oh. Alors arrête de me dire de bêtises là. Laisse ma tête tranquille, soko moni ko kota lala na tireli ombetu ko comme ça ngopé le la ring. Hein, au outil na aller na côté droit, ok na côté gauche, au outil na côté gauche, ok non? Oligo, c'est pas là na mon côté. Alors, oh. Serge, pardon ton côté la chambre, pardon papa. Regardez. Wandoki. Ba otinda. Tu connais tu bouilles, puis là il s'en a sur. Il s'en a sur on a lola na bouille pembe normal. Pesanga pe babu clair pesanga kore concernant makambo pesanga talinga kore normal langi ya bu yusko kinanga bu yuzo mo atre bo e bino mo tabino kutu ngai kutu yange kutu abundi ba pasole ba bete tete ba bo pete kutu miki adu traitement bo changement be monani makambo solo ba na comprendre lancement la te par rapport à lancement ya te na par rapport à Salé na ebo ni faut pas aller na ebo. La santé oncle. L'aller na ya santé. Oncle santé donc ils a changement ils a vraiment. Lo na boya ne tambo lo ba boyi. Na boya no ignorance de. Lo ko la mke boye tele lo za la mki mo. Ah bon na mo ma so ari boyi. Chanale Moni malade ya kambangu na nzoto. Mekinda malembe te ya. Ah eloni yo. Ah le zo tsena le koko ah ni yango. Ah. Tabino, nous avons créé ça à l'homme. Oh, ni l'amour. Oh, you savons nous nous sommes tous beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas de monde, vous n'avez pas de monde. Vous avez mis pour vous avez encore ben. Pas quoi? À quoi il veut pas te mourir? Au plus de mourir. Mais bon, tu t'es bien. Tu vas pas savoir quelle est. Ah. Pardon. Mais personne qui m'a killé les oyo. You open, you on. Oh, you open ngati. Open ngati. Oh, you open ngati. Ayo tu muta ngati. Oni na mutsuko bunga na speak lo mbo no mbo. You ah. Olini ni quoi?
tolongo na tokende awa namona nga changement te kuna te lupango wana deja okobisango bitumba epai omema bato na yo akuluna kuna bitumba mokolo nyonso lupango ekoma insécurité totale yo ozolinga omemanga wapi nakende wapi na okende wapi epai ya nani na bacomportement oyo yo ozolinga oyi bien mpona tolola nanu même line tolola même line nanu tolola même line nanu yo bato baya mwamana munene awinda wangopesa rapport buso bawa ngana otengisi koona uma yo apea na ngai bana na baba yuma nga place na vanda na wao na ngai ngana batela mpire na batela malebe na ngai wana malebe na ngai yo ota wana te bana batama ngana na roi il est au ganga te makelele papa pekisa ki vata makele place oncle azali na zambi kuno mali wenge yati na bien omoni place ozolinga nakende na okende ndiye na yo abaka na makasi odi yakobaka zote siko mweso no tani yo resistance banini ozali kwa mishi wa kategori wa mishi na roba kote na bana ba tombolo mbezi mbele bakino pam boum par rapport yo so crise kote yo kan yo sentir ba crise ke ba yo yo si crise emi na ministre yo président tika no ozomona makasi oke tika yo papa. Je te dis vrai. C'est le bon vérité, 10 000 $, vraiment. J'ai 10 000 $. Et mon bébé, mon fils. Jésus. Na koki ko ça programme à mon côté, c'est pourquoi je voulais que tout soit là que tu me dises tout ça la nini, tout ça la programme nini. Tokende matadi kuvanda une semaine, tokende Lubumbashi, tout ça, c'est à toi de me dire. Je me confie en toi, comme je t'aime. Nalingi nyonso na na wepana yo yolo pesa ide. Eh moi ça c'est là qui singa vraiment que linganga mon bébé, mon amour. Eh chérie. Chérie siko. Na mbongo na pesa na place OK sous Lubumbashi. Au 4 $, na kuta na ozana. Ah, ozamisa na yo? Na zomisa na nga. Otelani. Ah? Otelani. Eh chérie. Non donc Dubaï té. Ah, OK. 4 000 $, on est à ya mesa. Et au baksenga sous 2 000 $. Oh. Si chérie. 2 000 $, voilà. 6 000. Chérie. 6 000. Papa Serge, j'aimerais être vraiment droit envers eux, sans que tous les canabas ramifications me sous. Bon, c'est normal, hein? C'est normal. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont prêté confusion. La coutume, la chrétienté, nous confondre un certain nombre de choses. Moi, je sais que j'ai affaire à un couple chrétien. Papa Serge est chrétien. Maman Flora est chrétienne. Et moi, tant que votre pasteur, je peux témoigner. Loyauté n'a pas attachement n'a pas. Mais Romains chapitre 8, verset 1er, un verset que nous récitons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En fait, ma condamnation est ça. Modèle ma kamwekeneli na ba logique. Il y a papa bokilo na yo. Nan ne croisé qu'on s'attendre que yende mutu fazala ba benga bomba ayant droit coutumier hein fazala ayant droit coutumier tout ça il y a des condamnations où il faut s'abattre na bateau. Mais attention, la coutume c'est la coutume, mais lorsqu'une personne a sali makamunayi respectant les normes et en associant Dieu na katia makamwana, eh bien Romains 8 s'accomplit. Papa Serge, c'est vrai, vous avez un problème sérieux. Il y a Mabota, maman Flore Azap stérilité parce qu'elle joue à Zémi. Mais seulement, organisme naïe, c'est ça aussi le mariage, Papa Serge. Vous allez trouver un couple, toi on a 5 enfants, toi on a 7 enfants.
Mais rentrer dans la genèse de ce couple, des pareilles situations ezalaka. Babilo Moussouné na Ipsarabino la fois passée dans le bureau. Que papa Serge, maman Flore, je vous conseille d'aller consulter d'abord les médecins. Nakamwe nini rebondissement na makambo et côté comme sous makambo yo na famille patati patata. Papa Serge ne détruit pas. Et loko botongi le monde en Zambie. Très important. Et loko botongi le monde en Zambie ko bebi sangote po balobaki po yoka. S'il vous plaît, pasteur. Omoni, quand vous prêchez, moi je dis c'est la parole de Dieu, mais c'est la dose unique au bien dans le Seigneur. Et papa, il y a certaines choses pour peut-être beaucoup qui koloba, mais pour ekomeli mosali nzambe te to ekomi na po ya mosali nzambe te. Soko lo mwe na po ya mosali nzambe, vous êtes humain. Vous êtes aussi un mari. Uyebi makambo alibala ndenge le kakato bala na kalelo, on se dit pour le meilleur et pour le pire. Mais pas si on ezalaka peut-être boyeba eskani likambo ewuti te. Mais tant ozo mona ke likambo ewuti na famille ya ba maman et quotidien ndako na ngai, c'est que baba ninga ya principe. Laisse-moi parler avec laisse-moi parler avec papa s'il vous plaît. Flore, si au moins papa, si au moins Likambouana bayebaki qu'il y a des problèmes entre eux dans la famille, bakokai ko traiter en sans pour autant gaï na yeba yango. Mais nga na yedango dans l'entremise, il y a tante na ye. Et tante n'était oiseau lo bango quelque part ba pesinga valeur na ngaité. Na longola kutu quelque part ba pesinga respect na ngaité parce que ngainde na bala mwana na bango, na zape mwana na bango directement ou indirectement na lo babongo po libota wezo kende ndengwa. Papa lelo kopesa doto yo papa tant opesa rango nous les hommes nous souffrons biso ba oyo to bali ngana balaye papa famille et tikala ko sangisela mbongo te ezala na sieur na ngai ya front o na bundu de gauche à droite pour que na pesa mbongo ya doto na pesa pour na maman pe na respecta coutume na bango à la lettre. Tout ce qu'ils ont dit moi je respectais à la lettre. Na beau y avoir même qu'on discuter papa na balaye na bangombe. Vous voyez, donc na koloba que papa oh non négligeons ça ni tout ça. Oui papa, je suis d'accord avec vous, mais bon a peine à part nangai moto o nazali. Ce qui te pèse à papa parce que quelque part et un impact nango il faut tout ça là. Même la Bible papa dans votre Bible, vous le savez. Ce qui mariage wana otozoloba mariage coutumier ezala na sens te papa elinga ke ezala mentionné na Bible te. Alors tant bazo reconnaître que coutume ezali bon quelque part je suis là dire à Dieu ce qui est à Dieu, hein? À César ce qui est à César. Moi je le prends du côté à César. C'est que quelque part Nzambe reconnaisse que makambo wana fait ça la mandenge wana. Papa Serge, merci hein. J'ai compris. Merci. Et j'ai beaucoup aimé na dire na yo au lobby loko moko wana et retenir attention na au respecta ma facture ou ma pesa qui ont à la lettre et tu n'as même pas voulu discuter facture wana. Ah voilà qui te met dans une bonne posture telle que kindoki ya famille et ça la compta mon tata et ça la compta mon maman et kotika la cause de l'influence na mariage na yo. Parce que tu as respecté. Et donc, papa Serge, quant à ce qui est de la coutume mentionnée dans la Bible, patati patata, mais c'est juste. La Bible, c'est le meilleur livre de la moralité. Autant la constitution, il y a un pays sur le monde, imiter la Bible. Parce que si vous voulez avoir une bonne moralité, utilisez la Bible. Sur l'ingui batubazon ananzela, utilisez la Bible. Vous avez évoqué Genèse chapitre 24. Déjà à partir à verset 50 au moment, comment est-ce qu'Abraham a délégué Eliezer son serviteur à Kenekobala, moi si, pour mon anaïe Isaac. Et c'est là où Bisso Bassan Nzambe Tolobarake, avant Topa Molalibala, vous devez d'abord aller honorer la famille. Yangwana, communément Tobengaka,
coutume. Mais dans leur logique, papa, ce que moi si malade. Tant que moni que problème est ali makambo ezolobama lobama. C'est dans les couples qu'on se dit tout. Parce que moi, quand je trouve que lui là, c'est mon ami. C'est ma femme, c'est mon ami, c'est ma maman. Donc, quel que soit le problème, nous devrions d'abord discuter, nous deux. Que na yo kango na monoko atata moi aussi. Et il y a quoi qui aujourd'hui à tort, qui que Serge a changé les comportements, Serge fait ceci, Serge fait cela. Papa, mi balé, hein? Mi balé. Ne le loto ngaki nenga tozo solo la no awa papa, moi na mobali azawana, moi na moi sazawana. Mi balé. Bakenda kwa kisenga papa na ibi yango papa. Na yebi yango keza bongo mais siko na sima malobo yote ya kabiso papa comment na koyi ko considérer yango eza ne fête na couple na biso papa la ngai eza ne fête mon côté ça je ne ko comprendre ngate papa mon an héritier ça mon loko ngai akoza na pouvoir nini akoza na pouvoir nini calme-toi maman. Papa, libala ezokenda okufa papa na libala ezokenda okufa papa solola na siège libala ezokende na kokufa papa so nazoloba bose parce que nayebi nazofane na ndako papa eloko moko esala masutenga na ye papa bolingo eza lisusu te libala ezokende na kokufa na likambo au lieu de pleurer comme ça ici à la maison papa, elle pouvait pleurer devant ses parents, devant ses tantes, devant même son héritier papa. Mon côté arrête pas pouvoir mon côté libala la ngai la pouvoir il y a des vérités ngano to yebia nzambe wana yebia yo mon côté ngape na yebi nzambe wana nzambe o papa no bana biso ngape na yebi ça te fait quoi que ta femme verse d'abondance larmes comme ça? Ça te fait quoi? Ok, papa c'est na comprendre que maman Flo, est-ce qu'on s'est calmé? Calme-toi et suis-moi ces larmes là. Nous avons besoin d'en ôter. S'il te plaît, ne me dis pas que le loyo s'est rangé derrière la coutume et que au jour d'aujourd'hui on va faire valoir la coutume comme quoi nous devons besoin de héritier. Donc du fait que Yem Taza tireur de ficelle, c'est fini et l'on monte au Samara dans couple Nabino. Alors vous régnez au Yeswasala les coulisses. Écoutez, la Bible dit ceci. Sur la croix, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, c'est-à-dire un document à l'intérieur duquel il y avait des clauses que ceux qui m'appellent Simon Yalibala et pas Yandekwana héritier. Flora Rosana Poema Mabota. Et ça clause na katia actuana. Est-ce que vous comprenez? Et ça close dans Katia actuelle. Balobi, ce qui mbongo ya libala na ye, et saliboy, à cause du problème boy, à banako sopazé. Mais maintenant, quand Jésus-Christ va sur la croix, à Tikaki, ba domination na ba principauté wanati. Apôtre Paul a expliqué biswango. Et celui qui explique ça, c'est un apôtre que le Seigneur a enlevé dans le 3e ciel. À l'Axa yabi makamboyo, miswa bomoteza permis monati. Ayoka makambo lito ya moteza permis. Je suis d'accord avec vous papa, je suis d'accord avec vous. Mais pas si nanga papa, eza crainte pour tout pas si nanga indezovanda du fait que eza makambo ngande nazo vivre ngo papa. C'est moi ngande nazo vivre ngo. D'accord nazo vivre ngo. OK. Papa quel est cet homme ou bien quel est ce mari ou a rolinga na katanda kunaye lelo amona kizeme ko avancer pas ni ezala ke makama ba docteur ni ezala ba complication à madame et tout bonnement kaze me bimini moi. Quel est cet homme ou bien quel est ce mari? Frère, nous tozo croire biso tout na liloba nzambe et moi je dis ce que ezala ki que makambo wana ndenge papa azoloba awa que coutume ezala na sens te ndé na linga ina pesa dot te. Papa Serge, écoute-moi. Na pesa dot. Papa Serge. Après ça, alors ceux qui bango bazala ba mécontentement la bango. Et si là na entre bango mais batika yo à l'aise et que toi simba bana. Papa Serge, maman Flore, écoutez. Dans le sou qui ça peut-être que na maloba wana. Job chapitre 3, à partir du 20e à 25e verset. Job a le yebisa monsieur le romo. Yebisa ka lobini. C'est que je crains. C'est d'ailleurs ça. Le Saint-Esprit me convainc que source, il y a pas problème na yo, na moi si na yo, ezawana. Job a lobby, c'est que je crains.
c'est ce qui m'arrive. Le vrai problème, Papa Serge, tant où yo qui makambo et là tu yo, et quand tu bobangi et bungi sur que sur la croix, Jésus a tout accompli et Jésus a tout vaincu et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ceux qui ont inversé, comme ce que je ne crains pas, ne m'arrivera pas. Tout ça, l'expérience à Sika. L'on a kobanga ya comme un héritier. L'on a kobanga héritier. L'on a kobanga celui qui a coutume celui nini. Yosuko loba, je vis na lina mona ba effet. Ya coutume na biso tant que ba chrétien. Coutume ya Christ. Oh non c'est pas ya kobetelo loba. Famille Nangaï Serge, na moi si Nanga Flore, tout ça sous la couverture du sang de Jésus, tout comme dit Mangouti, tout comme Banga Yango Pété, nous comptons sur ce que Jésus a accompli sur la croix. La Bible dit, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni femme qui avorte, ni celle qui soit stérile. Et au nom de Jésus, ceux qui vont longuer pour Banga Nabino, vous allez voir que na héritier, na banissa, nous sommes les apôtres de la coutume, voilà comment je vais clôturer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu vous donnera des enfants. Dites Amen. Amen. Papa Serge, dis-moi un bon amen. Non, Amen. Mon Dieu vous donnera des enfants. Amen. Aux autres de l'ami balai, mais le Seigneur est capable de remplacer. Comme il a dit dans Joël, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Et au nom de Jésus, je bloque cette sauterelle ce soir. Et je dis, il n'y aura plus de feu sur votre couple et ne le craignez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. J'accompagne l'homme de Dieu. Ne ratez pas culte à puissance pour vos amis. Pas de problème. Allez, papa, c'est qui mes amis? Merci beaucoup. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Oh yangoyo eye. La voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple. La voix du peuple. C'est bien. Et puis ça cabiso d'information. La voix du peuple.